biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Nkolo Yesu akumisama, aleluya. Bandako nyonso ekotikala na mokili oyo. Nkolo Yesu akumisama, aleluya. Bavoiture oyo ekotikala na mokili oyo. Nkolo Yesu akumisama, aleluya. Mbota binoso tu bandeko na ngai. Nabanzi boza malamu. Nabanzi nzamba lamusi bino na malamu. Biso kota na biso sava. Mo ba fièvre mike nde boyebi ka mikolo vraiment. Nzamba lola. Ta mokili ndenge komi na kimia. Mokili ndenge komi na kimia elengi ya ko vivre esili. Elengi ya ko vivre esili posa ya mokili esili. Botala malade oyo eza démoniaque. O malade ya ndenge nini o vraiment bandeko. O eza malade ya ndenge nini o quartier na ngai ya. Pa inga na vandaka. Nga na vandaka a o quartier na ngai. O maladie moko démoniaque. Malade esisi batu posa ko vivre vraiment boye ndenge nini. Comment tu koma confiné boye na bandako to vivre susu te. Na ba voisin kutu to komo benga na téléphone ki boni bino bola ki bien boni. Bota voiture na ngango ezo manquer nga. Une semaine ngo na kota sumutu kate. Une semaine na marasu voiture te banda kangama kana kati ndako le na habite na zota mo pepa libanda bota le pa na nga yango yo. Bato bayaka pa na nga bayebi pa maman ile anitu e pa na nga yango yo. Biloko nyonso to ya mokili yo vanité de vanité parce que kosa nini ekotika na oka na mokili yo. Yango nazo senga na bandeko na biso. O eza ta ya ba réflexion. Quartier na nga yango pa nga na vandaka. Ba o bayebi France bayebi nga vanda na Argenteuil. Ba o bayaka pa na nga ba client na nga service traiteur famille na nga bayebi pa na ngai. Eza ta moko ya réflexion bandeko. To réfléchir. Ba o nanu ba nimela nzambe te ba ko nimela nzambe. To réfléchir eza vraiment ta réflexion mutu na mutu avanda na kati na ye amitala na kati na ye eza ndenge nini koyeba nzambe eza kokende na église te koyeba nzambe eza nde likambo motema to ebandi ko réfléchir to tika binemi so yebi kenga na binemi tika binemi so koyebi kwa mutu koyina tika na koyina luka oza malamu luka kimia na moto nyonso pitolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal nzambe koya change bomoto na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoto na yo lelo to changer ba comportement vis-à-vis ya bandeko na biso ba frère ba sœur na biso vis-à-vis ya ba famille na biso ba ninga na biso botala mosala ezo sala matin botala poubelle oyo ebimaka na butu po bazwango na ba 4h 3h du matin poubelle ekei te na bato bamemaka poubelle bakei te ah là c'est devant chez moi là c'est devant chez moi oyo poubelle na ngai na ya ba voisin bato basaka mosala poubelle baye te mpona nini mutu nyonso to aza kobanga kolala kolamuka nde to bakeza habitude qui savait qui avait pensé que moment boye kokomela biso on a vu ça dans Chine tolobi ba chinois balie soki makila ya nini botaba là c'est chez moi là c'est chez maman Elianito ba chinois balie biloko moko boye ba chinois babeli maladie eza mpona biso bato mwindu te eza mpona nzoka non maladie ekipaka mutu te eza mpona bato mwindu te eza mpona mide te eza mpona biso nyonso bandeko tomibatela tomilengele malamu Zambi toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te bandeko tokota na kati na biso tomitala ndenge tozalaka ndenge nini tovivaka nakanisa maladi ya confinement oyo kosunga biso mingi po to changer na kati na biso to changer ba comportement to changer ba mentalité to changer vendre na biso ndeni tovandaka bonjour Manuel ça va vous allez bien wana na pesi voisin mbote tomibatela toyeba ndenge nini tovandaka yana eza ntango ba réconciliation so yebi kozaka malamu na baninga te se réconcilier po on ne sait jamais toki mpe tolali botolamuki te mimoni mpe kaka na monde mosusu tolali tolamuki te tomimoni kaka tokotika na mokili mosusu on ne sait jamais nde kaka baka le lendemain appartient à Dieu ah voiture na ngai combien de jours na memi yo te vraiment o manqué ngai nga mnalinga kobima na sa ba course mais na obima su te kobima su te bakilango za bien kobima eza lisusu te moya kobima eza te vie ebebi moya kosala likambo eza te tina lie sacré ezosimba te
pour ce que tel cas corona ndaza botina les sacré mamuzo simbate donc ils ont vraiment pas si vraiment ya pas si makasi bande ko to milengela to luka kimela mutu nyoso to luka bolingo na biso nyoso tu tozala bato ya bolingo mabe ezangaka te esika mabe ezali tosala nini tobongisa toyeba kobongisa esika mabe nyonso to ezali toyeba kobongisa toluka kimia na bafamile na biso kimia na bandeko na biso toluka vraiment kimia makasi soki tosaleli mabe toyeba kosenga na bolimbisi parce que eza très important to se pardonner on ne sait jamais mpo oyo ekozala déjà basigne tokozala tolali mpe boye tolamuki te biso nyonso bino bobuki kaka mokonzi ya mboka alobi nous sommes en guerre donc guerre contre une maladie donc nous sommes en guerre contre une maladie on ne sait jamais alors tovanda kaka na bandako tolanda consigne tovanda kaka na bandako tobima te kokende pa moninga te nabima kaka nakende otambola mpo na bayepale ko bayepale te mama nganda akangaki nganda mama nganda pa na besoin ya vie mama nganda akangaki nganda yo vanda kaka na ndako kobima te oyo nakena pa kokende pa mista te papa okozala oza nango boki oketikela baninga soki oza nango okufa yo moko se confine yo moko ozala nango kokende opesa yango na baninga te s'il te plaît vanda nango yo moko balobi mpe bien soki oza nango mibatela vanda place ya yo moko maladi eza ya kosakana nango te eza vraiment ya kosakana nango te soki oza nango vanda se traité soki nzambe ayaki masali nini abikisi yo obiki losambo nde eleka nyonso mpo maladi eza maladi mo eza démoniaque tosambela nde makasi mpo nzambe kaka nde moto akokoya na secours na biso mpo batraitement so tolobi tosala makasi amanga totya kongo bololo tomela chloroquine me liloba suka ezalaka na nzambe c'est vrai lo basuka eza nzambe mais tolanda mpe bainstruction bapesi biso ke vanda na ndako na yo zala osho vanda yo moko emetre na baninga kolinga moninga simba yo te kosimba moninga te en tout cas tolanda yango vraiment malamu mais nde dans tout ça bolingo eleka soki mpo ovandi yeba mpe kobenga baninga benga mpe famille benga mpe bandeko na nga boni bino kuna ndeni bolamuki malamu bozala kwa bato ya Kinshasa te bato ya Kinshasa na minute oyo babwakisi biso yoka mpenza kobwakisa nde babwakisa mbongo kala bato ya Kinshasa bazokipe ata te kobenga ta baninga be babino confinement kuna ndenge nini bana bakengela bino na bandako bozosala ndenge nini est-ce que bozo tena eloko ya kolia bato ya Kinshasa kutu baza kuna te biso susi mpo na bango tokufaka mpo na bango tolukaka mbongo mpo na bango tosalisaka bango topesaka bango ya kolia mpe ya komela mais bango kutu baza na bango kuna ata moke kutu te ata moke te mais balobi kaka n'enviez pas ceux qui font le mal si vous faites le bien continuez à le faire tolanda bango te lokwa bango basala mabe tozongisela bango mabe te biso tosala bolan parce que nous avons compris la vie et ils n'ont pas encore compris c'est leur problème mais nous comme nous avons déjà compris donc nous n'avons pas de droit de faire comme eux totika bango baza baignorant bafanda na ignorance na bango tolakisa bango kaka bolingo nde tomesana kolakisa bango en tout cas nzambe apardonne biso tosenga babolimbisi na nzambe na bamabe na biso soto tosala mikolo na mikolo on ne sait jamais tokoki kolala mpe boye tolamuki te mokili mpe baluki tokoki komimona tokomi sambi lamba tokomi soki na wapi boye tokomi komitala lokola Adam na Eve yo mpo ozawa nalata bilamba te bilamba ezalaka te bazalaka ya bolumbu bon nalia baliaka te bayembaka kaka donc on ne sait jamais vraiment mokili eza ya nzambe vie eza nzambe la vie n'est rien wana bango la vie elle est précieuse botala ndenge tokomi confinement oya pamba bota nde komisi biso la vie elle est précieuse chaque seconde chaque minute il faut en profiter c'est très important en tout cas courage na bino nyonso surtout bandeko nanga oyo ta mosusu baza na bahôpitaux nzambe ama akotika bino te nzambe akosunga bino bokozwa lobiko na kombo na Yesu bokobika mundu nyonso aza affecté akobika boyebake la plupart d'entre nous toza na bafièvre nga mo mama elia ni tuna na fièvre nde na bino boye la plupart na entourage nanga bato baza na fièvre bamot de tête tout ça donc nzambe atikaka bana ye te nga mo nde naosala na bino boye na fièvre nasi nde boyebaka voi nanga bien nde naosola boye nga mpe na fièvre mais nabimi quand même libanda po ndako une semaine en tout cas na oke ndako komelinga molunge kwa na bite na bimata libanda mukena sona bandeko nanga mena sona bango na ndenge ya libanda losambo lekebele to sambela tango nyonso surtout repentance eloko nga na osenga mingi to senga nzambe bolimsi po to basumuki to bato masumu to sala mingi o sepelisa nzambe te surtout repentance avant ko senga bénédiction to bandana na repentance bénédiction ko ya soki biso moko soki toza bien to komina ordre na nzambe to kozala béni to bandana na repentance nzamba ko bénir biso en tout cas pour na lelo na tiki bino wana soki nzoto kominga bien bokomona nga na image ndenge na message ko sa bino ba vidéo nana masolo ko betela bino mais lelo to kutani nanu na ninka ya boye masolo na ko betela bino taw na mona ke nzoto nanga ezongi bien nzamba batela nzamba pambola tata nzamba kalisa kumuna nzamba ni beshine bana betu bon en tout cas courage kimia na mabota nyonso surtout courage na bato nyonso surtout vraiment kimia nzambe eza na bino
courage ezala bino surtout bandeko na ngai nous tous nous en avons besoin, on a vraiment la besoin ya courage. Voilà, bon tanza mkalusa kuna nzama nibesha bana betu, bye bye.